Capage TV. Capage TV. Bakosala nini na famille na ye? Ba obsekene wana bambonge kobima. Cotiser. Mais il était là, il travaillait, on lui payait pas. On lui payait pas. Il meurt pour un souci à bas salaire. Et il y a encore des journalistes qui sont bakoufa. Kaka pour un souci à bas salaire à cause d'un mauvais patron de presse ou batanda ba presse et béliao. Vous voyez? Capage TV. Article 36 de la Constitution. N'attends qu'à alinéa 1 à 2. Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. Ministre du Travail et Prévoyance sociale. Mais autant d'articles. Capage TV. Voilà avec Mathieu Kamango. Il meurt, les bouches commencent à parler. Mais il était vivant ici. Nani mutua salisiye. Si on a matanga nae, bakoya e belé. Na ba fleur. Capage TV. Et les Congolais meurent chaque jour. Te ba konzambo kapé ba kufa kapé. Ba ministre pe ba kufa kapé. Ba PDG pe ba kufa kapé. Capage TV. Mutu azalaki bien na moi, ba moni kuna soki côté a nyango kuna aza très bien. Mbala moko mutu akei. Ba bomie likamonine. Na mboka na biso, on ne sait pas honorer les gens. Capage TV. Le peuple meurt d'abord, né comme il est l'eau. Et ça, le peuple d'abord, il soutient comme le peuple meurt d'abord. Capage TV. Merci de vous abonner massivement dans votre chaîne par excellence Capage TV. On vous aime énormément et vous aurez beaucoup des actualités dans Capage TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne par excellence, la chaîne sans micro. Chez Capage TV, vous aurez tout. L'actualité politique, le divers, le théâtre, la culture, les sports chez Capage TV. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de liker nos émissions, de partager et de s'abonner, de commenter. Et pour nous, c'est un plaisir d'être vraiment devant vous pour vous présenter de nombreuses émissions. Et Ngamorosi ne sera pas général major Naza. Voilà, merci. Capage TV. Capage Télévision, merci na abonné na biso nyonso boza ebele bozo s'abonner massivement et puis pour se pela na débat ya JJK tala ko bokombo ebisinga te Cynthia okomi na caché JKK eza JKK te eza JJK ba comment corriger nga pe sous na cache balingi o mingi boni et bienvenue na Capage TV hein. Merci Capage TV accueil na bino za toujours chaleureux et puis merci na don, merci na les petits dons na zui. Et Salinga Ipenza très bien. Na somba moi biloko monanga moi mike. Et na kosenga pe merci na une grande belle dame. A mesana kosekisanga mingi. Azana ba expression na emoko boye. Donc croquant, hein, le croquant. En tout cas c'est pas possible. Mangeable. Il moko à se reconnaître. Na camarade na Londres na pesi bango mbote poso na bena beto lisolo. Donc ndenge na seki bonasi ba seki po ba mesano landa Capage TV ba tumbola kanga na ba expression na bango wana. Donc maman Magui na pesi mbote bisiko ozali famille no bana mobimba pesi langa pe camarade na o mangeable na mbote. Zamba Pambolai, voilà. Merci. JJK kitoko toseki mais to wana mawa. Exact. Bambula o e beti e BBC e bomi tisiko. Nga mama biso ebisinga tisiko batimisu na sema bele bazo continuer ka koluka bazo continuer ka kobimisa eza mawa pona bambula o e uti ko beti ta siko yo impression ko ezana nini par rapport à mambo nyonso zoleka surtout na mboka na biso Congo. Po to mona ipe mo konza mboka kenda ikuna ko s'incliner mais en tout cas condition ya mabe. Condition eza très mabe et na profiter ko présenter na ba condoléances na ba famille nyonso bazandeye eza la côté à Livulu eza la côté à Lemba awa bandako ekwei toyokaki na mvule betaki 41 morts awa na ebité so ese so ki 15 so bakisami et sali penza malamu te. Maman Capage moni na mboka na biso
biso to reprochaka mingi ba gouvernant ba to bazana exécutif ba salaka musala na bango mabe tolobelaka bango nanu ba salaka musala na bango mabe. Le gouvernement o ezalaki précédent toloba le régime o ezalaki précédent ba conséquence nango ya mauvaise gestion nango yango yo. Il a fallu tenir compte na situation de l'heure. Lelo eloko ezako bebisa mokili ezali réchauffement climatique. Yango monaki na France basala ki COP 21 soki COP 25 n'habite ce comment ba COP soki combien. Ezalaka pona nini? Ezalaka ba état nyonso ya monde entier ba lutter contre réchauffement climatique. O ezali ko bebisama na ba pollution ya ba pays industrialisés. Ba effet de serre ezali ko bebisa monde oyo. Lelo so tali na couche d'ozone kuna likolo, membrane wana ezaka na likolo. Oyo esalaka ke e filtré ba rayon ultraviolet ya moi po ezikisa biso te ekomi épais. Ekomi épais pona nini à cause ya ba effet de serre. Oyo banani ba pays industrialisés bazali ko propager. Ba les deux grands pollueurs na monde. Ezalaka Chine, ya liboso Chine. Kuna na mboka na bango omona milinga do batu bazomona kutute balati ba casque nelongi. Ezala Chine, ezala États-Unis, deux premiers pays pollueurs du monde. Bakisa Bakisa France, Bakisa Allemagne monane. Dernièrement na monaki Guterres secrétaire national secrétaire général des Nations Unies akene Angela Merkel pona koloba ke ba diminuer po ekomi ko menacer. Mama kapage obi ke mokile komi menacer. Sikoyo eloko e apportaka équilibre na biodiversité ezali forêt équatoriale o ezali na République démocratique du Congo, une partie ezali na Gabon, na Congo Brazzaville et puis na Cameroun et puis une partie na Guinée équatoriale. Musu sezana forêt Amazonie. Nyonso mi balane komi menacé. Ba population misusu autochtone baza kokotaka kuna po babuka. Ensuite ba ONG misusu na ba multinational musu ba koma ko coopérer ba ministre na biso ya développement rural na ba soki développement ya nini ya ministère ya environnement ba yebi eloko ngana zakol ba yebi yango ba yaka ba coopérer na ba ONG wana na ba soki ba société moko boya ba forestier ya kati na biso ya kati ngana kenda biche na biteke ba nzete musu sekata mama ba ke ba nzeto na zaka che ba esbo ba benga na français ba espèce rare. OK. Espèce rare ya ba nzete na ko yebite amona kaka nzete zo le kana transco na transmac a kipe na eza ba nzete ba ke osala nga ba kiti na mabaya ba ke osala ba kiti na ba webi valeur nzete wana. Voilà. Ye abeti maboko ayebite ke ti bazoka tango ezali ko causer ba dégâts plus tard na bisika ya kovanda. Biodiversité et kozala lisusu te mboke kozala benase. Bino ba africain botonga ba mboka na bino mabe. Voilà les conséquences. Surtout na République démocratique du Congo puisque ezali mboka na ngai. Au environnement, oui, que ministère environnement, on dirait, bah ça n'aura même pas, bah conférence, bah expliquera bah tout, on dirait bah qui n'ont pas un budget, hein. Bon, au moni. Bah ministère souvent, c'est ça le vrai problème na ba quinoa. Quinoa a lingi kozala cultiver te. Voilà. Quinoa a lingi kozala lecture te. Surtout ba na base. Novelas, ka utala mais ozotala ka nguna mais mayelo ozozwa na ngwana ndo ozozwa kota na ba ministère moko yeba rôle nango ministère environnement et développement durable musala nango ezalaka ni na environnement na biso ki ça c'est beba et beba ba salité ba fulu partout ya et c'est bandata ko banda et bandata ko banda. Ba slogan moko ezalaka vague. Omoni na politique na moko na biso. Il faut éviter ba slogan vague. Kinbo peto na tango André Kimbuta ezalaka nini Jonathan Pied. Nini kin avant Kinbo peto kin propre. Kin propre. Et puis Kinbo peto. Entre kin propre et Kinbo peto. Différences en effet. Qui salome banwana eza slogan ya Deon Kusu. Akoma lelo mina pesi mbote tango zaka vice gouverneur na Congo ça ko yambanga bien ça ko yambanga bien na pesi mbote bisika zali mais otoza kolobela environnement na mboka na biso constitution na biso elobi congolais azali na droit ko vivre na environnement ezali sain. Les articles mon na constitution na biso voilà
c'est-à-dire ba ministère na biso oyo musala na bango sengela ki jouer rôle pour te environnement congolais à la propice à la propre pour te mutu na ye fonctionner malamu et ça la makati sous-souté et voilà comment est-ce que mboka na biso ezesou ça c'est la première chose donc réchauffement climatique. Deuxième chose ezali construction anarchique mama capage congolais na ebité so ezali pasi soki esaleli batu ya cadastre wana affaire foncière baza batu moko ya komema bango nyonso na justice ko bana ministre na bango sito ya kala affaire foncière conservation de la nature ah la 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 na monate na ngina utiliser l'expression mabe mais talaka ke ko sala malamu te bango baza responsable bakotika congolais atonga n'importe où même na pembeni ya mai mbongo no kaka ata inspecteur mon côté azali akoko ya ko contrôler kolobake awa eza intérêt bat bazoke no construire na kibomango boyebi bien que eza concession militaire aki atongi kuna concession à aéroport international du bateau voilà na bakao oui c'est ça copie ya banane copie ya bateau à titre foncier affaire foncière ministre affaires foncières ayebisa biso soke bi copie wana tote ministre affaires foncières oyo oyo alelo awa nazo ba ministre foncière oyo alelo awa ayebisa biso soke bi copie wana te atu na ba prédécesseur ceux qui travaillent na ba bureau na bango wana ils lui donneront toutes les informations. Il y a nenge ba copie ya ba lotissement et les kaka. Muto atite foncé akatelo mabele akatelo mabele. Tala bana ba chef coutumier lutendela nangamu ya bibo akona. Bana ba chef coutumier copie ya ndenga kusakana te. Bourgmestre ayebi yango banani oyo banani ba gouverneur batu na bango baye ya bakat bayebi yango bien. Atekeli lotissement muke 10 personnes. Apesi 2000, apesi 2016, apesi 3000. Regardez comment ces Congolais zako bo mabande konaye. Siko ba catastrophe naturelle yango yote. Boke ko tonga place ya mabe et sali mabe. Il faut l'état abeta seti na likambwana. Congolais zali na droit ko tonga sika nyoso te. Po sika nyoso batonga kati. Jujika, ba vidéo ezala après ba nécropole, après ba ninde tozo ke maluku. Espace wana nyoso. Batonga raté. Bon, omoni madame. Il faut le gouvernement aye ba ko sala ba étude. Mon idée aux Olobana, qui ça c'est comme Kala. Nabamboka Mususu, neti Nigeria. Angola. Nigeria, capitale échange. Et l'on voit les gosses c'est comme Abuja. Ozomon. Ezala na Côte d'Ivoire. Balonga ba memango na Musu, n'habite so comme wa. Eh! Zambe! Tolobate! Filokobo! Tolobate! Eh! Zambe! Yo! Ozolula ya man. Ya yoka koki kokoma bongo. Na pomade awa toza. Na pomade awa toza. Ngai mwasi na ngai okuma. Olingi osoma pomade naturelle awa toza en ligne. www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Boke Banaburat. pour la COVID Sabamole, Mupende Siapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi vimba. Sima ya 3 mois, on suit résultat. Salut. Oh. La pommade Awatoza, moi ça n'arrête pas comme une qui bocole. La pommade Awatoza. Kinshasa pendengwa. Franchement na mentalité Kinshasa mabe. Voilà. Biso ata banda kwa makampano mona pena mutasomba to boite. Ba place musupe fobo ndima boteka. Ba immeuble musupe na boulevard wana te ateza ya yo mendima te. Obi o déficit ngata bato basaka ba 15 ans pa bazongisa libino. Omoni bato bakendaka kosala mutu entreprise. Yo za na entreprise na on habite soki ya nini wana. OK kotia siège no na ville. Investisseur, okuti bâtiment sika, okuti nzela bien, et le koni yoza investisseur wena. Mbongo kombio e pour investir na Congo te. Pese kuna musika na ba maluku musika kuna. Na mangengenge. Atongi cité na ye moko.
atie ba ouvrier et puis à relier ngona balabala. Voilà. L'état congolais ko profiter nango. Même si à contraire de là, à Kenya mutu akoya, mais l'État a profité, a bénéficié de l'installation ya sali. Investisseur non biso ndenge wana kolia kaka ba ministre. Ba ministre ba biko pour signer document, pour signer le document comme il faut 50 000. Vous versez 50 000, on vous lit le document. Tous les Libanais au bazar bazo sala ba supermarché na bangwao. Ici il faut faire supermarché. Ici, il faut faire supermarché. Kaka pembena, au profiter na balabala na courant na maite. Keno sa supermarché musika. Voilà. Keno sa supermarché no musika kuna. Fait déplacer batu na supermarché na yo na balabala pour batu baya. Tia ba parc, tia ba centre de santé, tia école et tia ba biloko nyonso ezali ya voilà tia wana. Au créer cité na yo na mole no amunene na cité mo pa ba travers Aurélie ngona ville mususu pe kaka ndengona et ville kozala élargie politique wana ba onyonso bazana politique ya mboka na biso ba yebi yango to ba yebita tina zolo ba yebi to na zako ba mboka mususu bazape ko tambola bazomona ba mboka musunde ezobonga soki babeli ils ne sont pas batongi awe eloko na bango moko ezali awa soki ya hôpital moko ba moderne. Quelle est cette autorité? Dès qu'Abeli a quelqu'un soigné. Non, personne. Hein? Ils vont vite en Europe. Soit en Afrique du Sud, soit ils vont en Belgique, soit ils vont en Suisse. Et les pauvres Congolais qui meurent, contribuables, lui n'a rien. Dès que quelqu'un a dit, maman, t'as là un communiqué nécrologique dans RTNC. L'Andango, ils meurent tous dans moins de 40 ans. Navana, il y a mon qui décodera mon co, azola naka novelas na bien maman, tu kana novelas hein? Il y a kana la qui na tiena no RTNC. Communiquer nécrologique, tala ba fi baza kokouf. Ce sont des filles comme toi, moins de 40 ans, moins de 35 ans, baza kokouf. Ça c'est quel pays? C'est un pays maudit. C'est un pays maudit. On peut pas tout le temps faire mourir les jeunes kakabo. Na avion moko chikoko ya kuna na Goma. Et quoi il anda kwa batu bakufi. Quelle est cette autorité mataka na compagnie on est bomi batu? Ba petit compagnie, mais ils sont les premiers, il y a qu'à délivrer ba permis de prestation. Permis de vous avez compagnie combien d'aéronefs? Nous avons 5 aéronefs. Il y a occasion et coup fait ça là et ça va moteur à VW. Mais Mokonzi a signé permis d'exploitation. On donne un individu exploité pour Zamundele, avion qui a décollé de bout. Et quoi il y a? Yo autorité son matin avion na poke ne Goma, toke ne Kigali, rien. Ils ne le font pas. Bango bazako sala et les gens meurent. Les lo banda ko baké ko tonga tonga na permission na bango, les gens meurent. Vous voulez qu'on fasse tout le banin na mboka boy. Donc ils le font exprès. Nous avons besoin de dirigeants qui ont les soucis du peuple. Fatia loba qui le peuple d'abord. Mettez-nous ça en application. Vraiment. Et c'est le slogan vagueté. Le peuple meurt d'abord, n'est commis. Le peuple meurt d'abord, n'est commis les lots. Et ça, le peuple d'abord, il soutient comme le peuple meurt d'abord. C'est pas bien. C'est pas bien comme il est vous, vos enfants sont en Europe, sont à l'étranger, Bazako lia bien, Bazako tanga bien, les pauvres Congolais. Jonathan Zamaela, Azana droit bourse au na l'université, to Arnaud Donazako Mona, to Yomoko. Vraiment. Donc on nous exploite na nenga ko sakanate. On nous exploite na nenga. Et puis ils ont le courage à ko soa na bango na bango. Devant les gens, peuple congolais a souffrir, bango ba matina ba média ko fingana, IDPS PPRD, IDPS PPRD. Vous foutez quoi dans ces pays? Les gens ne font que mourir. Vous devez avoir honte et arrêter tout ça. Donc maman Kapache eza malamute. Eza malamute. Tolobi makambo aliwa to komi pe na télé 50 confrère na biso papa Kamango. Voilà, papa Kamango. Mathieu. Voilà. Azako ça l'émission moko na télé 50 ça fait débat. Nazaka ko raté angote. Un journaliste compétent, intelligent. Ayebi ko gérer débat wana na biso mama Kapage. Ndenga zaki ko maîtriser ba politicien wana. Ba politique moko yakanda tout na ministre nabino vice ministre nabino ya ancien combattant maître Mutombo que je salue en passant. Ayebi débat ça fait débat oyo ya Mathieu Kamango alekaki ministre ancien combattant aleka kuna afinga Kabila ministre ancien combattant maître Mutombo afinga Kabila na émission ya Mathieu Kamango ministre na ayebi nazana batu nango bazana kati ya ministre na ayebi na ainsi choki alandi ndenge akufi et que ça les passe parce que Mathieu Kamango a maîtrisé qui est
oyebi kaka elobeli ya maître Mutombwa ezalaka kaka mutu moko de na comprendre te lelo comme vice ministre ya ba ancien combattant bayebisa biso quel est l'ancien combattant ya lelo abunda guerre de Sayo ya Birmanie na Asosa bazali na état ndenge nini Mobutu na époque atonga na bare wana babenga cité des anciens combattants. Ça a été donné justement, ça a été construit. Cité wana na anciens combattants congolais babundaka na force publique. Pona Birmanie, Asosa, Sayo et consorts. Lelo est-ce que bazali sous chaque 30 juin na mboka na biso. Na bamboka na biso na ba France ba bicentenaire ba défilé musu. Okomona toujours ba anciens combattants na bango bazo défilé. 40-45. Bazo honoré bango na bakonza mboko mais biso ba le 30 juin awa attends ces combattants moko amona na kate où sont-ils basali na bango nini maître Mutombo sali sa bango ils sont là malheureux misérables mais ba kufa na force publique pour na ko défendre colonisateur monument tala monument ngona force ye chega koma kolala kuna monument ezanga impact ezaka ndengo na salité bakipaka ngote est-ce que lui-même le vice-ministre Mutombo maître Mutombo que je salue en passant asia komi okendo tala kuna asia kene na talango vous voyez donc Kamango Mathieu paix à son âme Nzambe a consolé famille naye c'était un journaliste moko oyo tozaki ko apprécier mais maman Kapash sango akufele sali na pasi na motema et ça lui passe comme un journaliste à fleur de l'âge à koki kokufa boye muto azala ki bien amoyi ba mone kuna soki côté anyango kuna aza très bien bala moko muto akei ba bomie likamonine na mboka na biso on ne sait pas honorer les gens. Diaspora ba otunanga Cynthia Kapashi place nini ya kolala ya bien zali na ko découvrir place bien makasi na Mombele Steve Loge pona bana kin bana partout monde entier botunanga tunanga botinda katinanga na lukela bino ba place efanda place mort ya discrétion soko komika na 12e rue Okoti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka. Loge, na ko découvrir na Mombele place à bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place à Kimia Steve Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite mona mboka asa libiso place à bien pour na ba tuto ba na place à bien discrétion oye na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali loge bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté na Afrique peut pas yaka au moins séjour au moins nini na oti Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bo contacter ka Steve Loge réservation ezawana bato tout balinga revendre place à bien Steve Loge na mboka na biso bayebaka honorer batuté ba openda ba marka penza ba époque bayeba honorer bango tala ba journaliste ya kala wapi bakenda biso te ba lukuku sampu oyo azali en vie il semble kaza na Portugal wapi Mbuibwebwe Albert wapi Lunga mwana Mbute wa Mutombo wapi ye wapi Kayumbi Beya akufa na ye akena na nini na Canada na Toronto et tous les autres qui nous ont bercé na médias Mputu Bidouaya voilà batu biso to travail na bango na raga tokuta bango kuna Françoise Vita wapi bango gouvernement et sundola bango kandengo wana bakenda ko vivre msuna étranger pour nini l'état congolais irresponsable l'état congolais répétant pour la deuxième irresponsable aebika ko nyoko la bana naye salaire à malongez à la kate c'est quel pays on ne paye pas les gens c'est quel pays rémunération que tu passes constitution et lobby awa constitution l'article lango et lobby awa et ne lisent pas ba ministre wana ils ne lisent pas la constitution ceux qui batanga ba lo bakango pe mais ne lisent pas
Et lobby très bien. Article 36 de la Constitution. N'attend qu'à alinéa 1 à 2. Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. Ministre du Travail et Prévoyance sociale. Mais autant d'articles, autant d'articles. Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. Le ministre, il y a prévoyance sociale. Il y a travail prévoyance. Il y a un adressé article. L'État garantit le droit au travail. C'est l'État qui donne le travail dans bateau. C'est constitutionnel. Il y a l'État qui travaille. Abakisi. Alobi. L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante, assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. La Constitution attend 2 alinéas. 36, notez ça. Pour pouvoir constitution. Voilà. Rémunération pour famille à bien. Mathieu Akoufika pour la souci. Ba patron ya ba presse. Photo moko bazotambusa ko. Soki batambusa ka ata makambo télé 50 bon pour soutenir bango ngeza la bien. Lelo mutu zara ki bon et tout. Il a souffert ici. Ba patron ya ba presse. Il faut l'État à fond la mise. Ministère de la communication et des médias. UNPC na biso, ko pesa biso ba carte za bien, mais bolandela na rémunération na ba organe de presse, journaliste mutu apasi. Mutu anzala, mutu akoma mutu matolo. Lelo tozana bo ba bengi nouveau média, o musala bozako sala. Ezo faire partie na ba nouveau média internet o. Talane bo sala lokumu. Nouveau média wana ezali instantané tiko tak ndenge balobaka nouvelle eko esalami lelo ekomelo pe kaka lelo kaka sikoyo ekomelio nouveau média ngwana en un clin d'œil aux nouvelles ya lelo mais tala ba journaliste nyonso basala kakuna est-ce que l'état ebi bango est-ce que l'état zo sunga bango bino fallait bozala subventionner nakati ya loi sur la presse et lobby article moko lobby nakati kuna soki programme na bino ezali au moins na 50% local l'état il faut subventionner bino voilà problème yango ndenge ezali mama Kapash ndenge na bisaki na mboka na biso on ne sait pas reconnaître les gens vraiment aimons-nous vivre zati aimons-nous vivant ndenge olobi wana donc pendant que yo za na bomo mama Kapash tika na kumisa yo na loba na miso bato soki nazui eloko moko bomoninga nango na maboko to na nzoto pona ngena soma moi bubu moko boye necha ba Nigeria nazwa ki on pa mama Kapash l'argent est venu pa naye atindelinga ngo nazui na kokende na boutique moko ya barabe na kosomba mukolo to sala émission malasima na kolatelo yango na lobela pana ko zavi na boite oh kufi ete asomela kanga elamba to sala émission soki nazana nzala mama Kapash asomela biloko akolia tango akufi no solo bango vraiment tant que ça la émission azako peso bambongo ya mike ya ba transport ozako lobango voilà avec Mathieu Kamango il meurt les bouches commencent à parler mais il était vivant ici nani mutu asalisiye sikona matanga nae bakoya ebele na ba fleur mais famille pasi famille ekolela tout ça cause nini kolinga kofuta batute Kolinga kofuta batute les mauvais patrons na organe de presse. Bali kofuta te. Kako combattre kak. Non, ce n'est pas de l'information ça qu'ils font là-bas. C'est leurs propres commentaires. Ils font c'est leur pensée. Ce n'est pas ça l'information. Il faut fermer moi tout ça. Ah bon, il faut fermer moi tout ça. Information nini ba misusu ba pesa ko biso to landaka. Peuple congolais landaka mbing pour édifier. C'est quelle information? Oya. Congolais atika ko pesa information ko soutenir mutu. Na Congo bakanisaka ke ko soutenir mutu, c'est ça l'information. Ozomon et loko wana efsa la mandengo wana te télévision et uta libanda. Télévision eza invention à Congo te, eza libanda. Information eza invention à Congo te et uta libanda. To sala ngondenge basala ka pe libanda. Na France bakumisaka Macron te. Na Belgique bakumisaka roi belge et roi Albert Ier te. Ba pesaka kaka information c'est tout. Pesa information. Mais biso même président c'est en fonction te ba télévision monsieur Zoku Misaye mais botika président na pe maté
botika président AP mananu bazo critiquer musala na ye kuna ba musu bazo ba kanga ba meme na CPI bino boza ko kumisa. C'est quelle information vous nous donnez? Peuple congolais yebi souti aza convaincu. Peuple congolais aza confondu, il ne comprend plus rien. Alors mais finalement bazo sala nini? Laissez-les tranquilles. AP mananu expérience na ye a partager on a batu misusu po mbonge kene liboso ye asalaki asuki kosuka ngo asuki pe mabe mboke komi ko boma boma batu bambule zoko nzele susute kurezate maezate il n'y a rien na régime na ye asili siango mabe a cédé pa mutu mususu lokola za expérience à 18 ans a légué en vitala a wanga na betaki lokolo na koyaki yo sauté kosala ngote papa yo a moninga na sala ki bo simbaki te yo boyenabo badef na beni pe na butemba zo bo mabato ngana tango ngana kokaki te siko na kosala ndenge ni yo lokolo komi kuna éviter place ngana kokaki te yo koka comme ça le kumu oyo kosala e kokomela penga bat bakobosa na mabionga na salaki soki yo échoué bakoseka penga. Parce que ceux qui FCC na cache baza na pouvoir bato FCC baza bato oyo bazala ki na régime na bango 18 ans 0 bato baza kokufa ti lelo conséquence anini bato FCC mal bakamba moko mabe ba coopérer na cache bakomi kuna bakosa nini bakotindika kaka bango pote bazala bien po soki bango ba réussir et kozala lokumu na bango peuple akobosa na le passé na bango akolobaka bo futi nyongo na bino ya mabe bo salaki to beteli bino maboko mais bango na bango baza ko swana et pendant ce temps le peuple meurt siko macheka mango batu akufi pe bakosala nini na famille na ye ba obsèque ne wana bambongo ekobima cotiser mais il était là il travaillait on lui payait pas il meurt pour na souci à ba salaire et il y a encore ba journaliste musu ba kokufa kaka pour na ba souci à ba salaire à cause de ba mauvais patron de presse ou ba tanda ba presse ebeliao. Vous voyez et les Congolais meurent chaque jour te ba konzambo kapé ba kufa kapé ba ministre pe ba kufa kapé ba PDG pe ba kufa kapé. Fongola miso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na dollar na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soins de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pete mbezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soins de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuel misunga ezwake en charge na nyonso ko banda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuel misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye e valaki kaka na maboko ya mutuel misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo avalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitambala na mutu moi écoute vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numéro oyo
ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa basoin de santé à l'aisement calmement sereinement po mitolite misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $1 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na mutuelle misunga tembezali ezate? C'est dommage pas c'est toujours le peuple qui meurt. Non 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 non. Peuple assez akufi pe. Ton hito ka pe tel pe akufi. Kufa pe nanu ko ozamo konti kufa pe nanu. Kufa nanu. Peuple assez akufi bele. Na on ne faut que mourir chaque jour. Personne à côté là. Le peuple azanga avocat, peuple bazaka so basali ba meeting na bango et leurs propres enfants sont en Europe. Avant die moko na mwasine musane ko finaka bana mikia ba 12 ans 15 ans wana na banda konaye. Et il invite le peuple, ba pauvres jeunes gens sans aucune intelligence. Ba ye wana belé na ba t-shirt na le lo tokoyo katero. Ti ozolanda ebo yo solie courant ma yo ko futa ndengeni. Akope son bongo be 2000 francs, 5000 francs. Non, il doit mourir, il faut akufa nan. Comme ça, on m'attend de tomber bakoya. Tu as ministre, c'était la koufie, hein? Peuple peut tomber dans Koloba. Eh, ministre environnement à koufie. Ah, ok. Ministre de justice à koufie. Il y a affaires étrangères à koufie. Il y a budget à koufie. Et président de PP à koufie. Et ça la rappelle n'engwana. Pourquoi c'est seulement le peuple qui meurt? Namboka na biso ko mama kaka peuple congolais toi tu dois mourir. Ba konzinyo so banga tika la ka vivant. Premier ministre ça a commis presque Mubange. To souhaiter liwa na été. Bon, ce qui a coupé, où est le problème? Où est le problème? Ah, il a fait déjà de l'âge. Il a fait déjà de l'âge, c'est tout à fait normal. Combien de femmes ont annoncé que à Koufi? Kakaba Congolais. Donc, peuple qui meurt à l'est, peuple qui meurt là-bas, Ninouana. Te, autorité mourait aussi. Pour justice, on n'a pas fait ça là. Mourait aussi. Quand vous mourrez, à équilibre les alliés. Peuple a koufi trop, mon konzipe a koufi. Peuple a koufi, mon konzipe a koufi. Ah, c'est que c'est équilibré. Mais bino, bino mon bimi batte là, vous se conservez dans l'Ibanda bien, et le peuple lui meurt chaque jour. Les longs vous là, oh, bah, annonce qu'il y a un météo, 60 jours il y a pluie. Bambou les kobet a ébélé. Prenez vos précautions. Et ce monde attend dans les médias, mon quoi, il y a bisa bazo annoncé, rien. Liboulou, il y a victoire, on va conduire. Vous voyez, basso de mouton na bango basalina de silité. Basso de mouton fallait tongama avant. Nambo cannabis, vraiment na comprendre kate comment. Non. Ça fait pitié vraiment. Mais toi bakate comment ils réfléchissent? So de mouton. Ba route secondaire exacte. Si ko bonne année angoyo bazo lo baté. Tozana décembre. Tala na bamboka musubate déjà ba cyprès. Bonne année ba ibine ba kola ba komel. Mais biso bonne année nokozo kongam. Mbongo exacte, salaire exacte. Ba matanga ndebele. Matanga ndebele donc. So de mouton monsieur silité. Ozomon. Courant te, maïté. Koulou na modèle azako sakana na ba congolais wa passe. Donc congolais azokufa na mai ya mvula, azokufa na bitumba na es, azokufa na kuluna. Trois choses. Mais bakonzi na biso mboko, bango bakokufa te. Kuluna kende na bandaka bakonzi, allez voler là-bas. Tika peuple congolais tranquille, un pauvre congolais. Frère Mathieu Kamango ya Bato, un pauvre ndenge wana. A gagné pendant vie à malongate, moi ketina zako bundana na ye. Vous voulez le massacrer nango? Te, bakuluna, bazana bandako na bango na bakonte, allez-y chercher et voler là-bas. Laissez le peuple congolais tranquille. C'est trop peuple à souffrir et c'est pas bon. C'est pas bon. Bazal batmoko bazala na conscience et ça là que ce peuple meurt. Trop c'est trop. Tout le kaba mécanisme ya ko sala que peuple la kufaka lisusuté. Ezala na est, ezala côté ya ba catastrophe naturelle ya ba mvula, ezala lisusuté. Ba réfléchir. Sinon mboko pardon, na ebite ndenge kosuka. Jujika, merci en tout cas. Et au PCB, vraiment apport nayo, surtout pour la vie Mathieu. Et moi, nous vivons pour la landagi, il y a télé 50 ans. Il y a toujours présent ceux qui bani wazana na moi mikakatano. Okoloba nini lo basuka pour na batono swatali. Et là qu'on a kosenga d'abord na bakonzamboka. Na lobi bien bakonzamboka ya lelo. Ndenge bazako samba musuba ke ko sala télé na bango na kisano pour babongis. Mais les Cambouana, les peuples d'abord,
namoni comme le peuple mère d'abord. Baye bakobongisa yango. Ezali le peuple d'abord, c'est-à-dire to sale la peuple. Yemoko fatia lo bakinini. To zali ba esclave ya peuple. Le peuple d'abord. Mais là, comme on a, le peuple meurt d'abord. Net au monde. Le peuple qui meurt d'abord, et eux sont vivants. Bras croisés. Ils ne font rien. Ils n'agissent pas. Balouka, Makamwa, le peuple d'abord, et à la slogan vague, et à la applicable. Chef de l'État, ah, c'est pas seulement qu'on fout dans le gouvernement de lenteur. Makamwa, ça prend trop de temps. Jusqu'à ce qu'il y ait une solution. C'est maintenant qu'il faut trouver des solutions. Na adressé na bango constitution de la République ezawana, il faut mettre en application. C'est ça musala na bango. Vous lisez la constitution article moko moko et puis vous exécutez article moko moko pour le peuple congolais. Bon ça on attend l'article 58 maman et me melanga ngam. Mais ça tu te pas pour habiter ngana comment article wana ti. Ngana comment article binomo boko makiyango. Le peuple congolais a le droit de jouir de toutes les richesses de la République. L'État, l'État a le devoir de le redistribuer équitablement à chaque Congolais. C'est ça le programme. Voilà ce que moi j'appelle le peuple d'abord. Mais pour l'instant, le peuple meurt d'abord. Merci. Jijika, merci à tous les abonnés de Capache Télévision. Tolegi bato aboye. Obazo ya pena sang froid aux yeux. Bato bazo ya pena koloba pona mboka. Trop c'est trop biso so to télé matin na ebité kala te na noyambela bino ba ministre na ba honorable. Na tchaki bango na mo mupanzi mais il faut na kota pena na pas ba député. Na ba ministre ke ba pe papa Fachi azo pe micro na biso Capache Télévision pour kalater awa lokola za muto ya peuple za président lingo miki disa vraiment andi ma pe bino pe bo poser ma question eza la tele quoi régime akala ce qui presse président point de presse président il y a président ba rakoti lokoti ka bango na bangote ba lokota ba journaliste bazana ba question ya kutu na président pour président za muta peuple za muta le peuple d'abord kasi kita na ba journaliste peuple te kita pas ba journaliste peuple au vanda liboso de ba tout no ba question o ba question en vrai yo peut ka kopé sa répondre to retourne en karaté na suka bo s'abonner bo aimer bo partager l'émission na biso Jijika Rosalara on a la plateau na biso pour nous secouer mes condoléances à toute la famille de Télé 50 pour na biso bazara to pesi ba mes condoléances bo s'abonner bo aimer bo partager bo bon appel actualité kaka à la Capache Télévision to kokota poto lingaraté. Maintenant, il faut te côté là-bas, on a micro na biso et ça la biso vraiment mieux. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Capache TV.